bolingo na nzambe nazali elembo ya bolingo na nzambe naponama na nzambe naponama na nzambe naebana na nzambe nga moponami nzambe nzambi tata kwa luzolo la vie est belle. Nora bakado nanga bapesi nga ouais ça va hein? J'aimerais yaya manzaka nga basala nga na salon l'oiseau d'or nanga openganga so eza beve nde na ofinga beve zela Dave Dave achante album molo te o yaya eza kado bapesi nga Zara andeyor a Zara baparfait ebele bapesi nga mpe scandale Jean-Paul Gaultier surtout nalinga mpe Jean-Paul Gaultier mingi oyo ezala na valise biso bakontrola yango place bien awa c'est bon nazwa Adiel ozali la Congo awa TikTok ezala loyenge bomonanga omonanga te otie video te natie te omona te première dame vérifiez bien turn on your camera boyokanga quand même oui koyoka c'est bon za natala souvient natie video bomonanga otie video te tati kokosa video eza naokosa te ezotinda ngai naluka filtre nalingi filtre te filtre TikTok wana boboye oyo akomisa mutu munene oyo komisa munene na TikTok Sarah omboka baimmature mofo okoma na mwa immature muke esaka bien okei Sarah toloyebi ke baoboya yo odecortike photo ngai epesi nga kanda oyebi ke tata mpo nde eza wana nakanisi enemi walai mpe ya tata mpo akomi enemi nakanisi enemi ata 2 semaines nyonso sesu te comment akati yo parole ngai nayebisi bango boyamba Sarah botika mutu na mutu aseexprime balobi otemwa yo loba eza te omoni ata mutu soki aza condamné à mort bakangi ye bayokaki mutu ata bayokaka bazosala analyse ya liste oyo eza na preuve te mutu moko akolala lamuki ntongo na lamuki asali liste na nga nabima na président ya États-Unis nabima na président ya France nabima na président ya Washington natangi baprésident nyonso na bato wana nyonso j'en ai pas photo ya penyel mato ya penyel eyaki lokola alela mpe de shimato boye ata yo moko batoi boye loka mbwa ayoki sola ya biloko olia Sarah maloba ozwaka ngo wapi Sarah ozwa maloba wapi oyo tata mpo yango te boye nzambe na nga boyi tata po abeti ya incompréhension oyebi na seki mabe na seki mais yo Sarah yo po tonga bato bon kotonga
totonga, voilà, c'est vrai. Ah, Kotonga, d'accord. mais nzambe pas azalaka kotonga ti. Mm. Nzambe obenda mpenza ange mikael po ayebisi abi nde eza wana natindaki ange raphael asala eloko moko asalaki yango bien te okende osala ngo eza kotonga ti alobi na nsima mokongo na ye. Parce que nga lelo namoni nalamuki bato ebele bazotuna nga mpona makambo ya paster David Eze. Oyoki makambo na ye? Oyo atongaki loba nanu mama beza na lisolo nazalaki mwa ambrouye na landi yango mpe abien bien te. O atongaki mama alobi ke mama azalaka compliqué, papa azalaka na ye bien, mama azalaka compliqué, soki balekaka pa epa mama te, mama boye ke balingaki balongola ye etu epi mpe na nsima nango nani David Eze azwaki epakolos batindelaki mpe 500 mpona makambo wana azalaki koloba kamwifa batindelaki 500 sikoyo bato ebele baza shoke nga nalobi nga mpe na temps normal natongaka bato ozo comprendre natongaka epuis ape natongaka mpe mare bongo nga atongaka mpe dada bongo dada azala makambo makasi tozotonge mpe awa totonge no live epuis lisusu papa roy azalaka ne pole ngai kutu nalingana kaka papa roy so bayebisi nga ke okutana na mama mariam na papa roy nakokende pa papa roy biso nyonso tokenda pa papa mpo nga mpe aya na ndako soki moto aye koluka ta senga eloko mobali na ngai alobi tosala boye ngai nakoloba papa obosani oyo eloko oyo tolingai tosala mokolo wana boye botango orapele achange ide bongo te atie bakale makambo akotonga adrien omoni makambo akotonga eza na sens te parce que omoni nga brian atonganga na baklasse nga ya solo classe na bango ma mère crie beaucoup wana naki ozwa ye bana mike basali tu cries beaucoup sur lui ngabi alongoli na dossier na vie privée aye nango ti kotonga na ekole kotonga même biso ntango tobanda okola tozala otonga neti nga aza otonga mama biso makasi oyebi komo ozopiaka ye ngunza akabaka te opesi mama komo ngunza ya solo za mwa mabe bato ebele tozala totonga bapapa na bamama topesa bango bakombo eza normal donc ozomona ke so oke na bafamille nyonso na bandako nyonso omonaka kotonga ezanga te même dans le mal totongaka mosusu ekotonga mosusu ezalaka en tout cas yaya na sola biakabaka ekotonga te eza kaka kotonga mpo bato ebele baza scandalise komona ke ese paster David Eze ou bien frère David Eze moto bato bazoyebe mingi te nde moto ayembi nzembo ya elie yesu en tout cas ye wana baza kosola na papa mama ya bana ya paster Mike azalaki kobimisele matière omoni biso nyonso tolukaka moto apiaka biso matière surtout soki oza youtubeuse ozoluka mpona intere na yo moko olukaka ya kote ozozwa matière na récolter matière opesika oseme ozwi matière moko oye kobalola yango ata na 10 video bémission 10 orécupéré sikoyo likambo mosusu eza likolo nango aliaki mpe makuta oyokaki na wana oyokaki elingi bapesi matière ofe aliaki 500 bato baza sikoyo shoke ndenge nini bobo yo nde osala youtube anga mpe daa bato batindelanga mbongo na ozwa ata mbongo ya mutu te nazoko bien te na satan surtout biso bakongole nzambe amona pasi nzambe atongaka mpe biso avandaka mpena boye satan ayeli ye dossier na nga surtout ya biso bakongole yaya babordir
amibengaka aza mwana nzambe tala babordure azotuta nzambe fo mona ayebisi ye bon aza mwana nga akose repentir nayebi mokolo nini na kotikisa ye babordure donc ozomona même kotonga euta kala so tozongi na bible na bahistoire ya bible omonake kotonga ezalaka kotonga seke yo mone mabine euta na lola kotonga mpe euti na yo na lola nga kutu nazokama sona bie adrien tozonga nao na histoire ya paster mai makambo baoloba sur ye très bien ana mai ana nyonso donc toilette aza nzambe ete okoma nzambe te nzambe atikali nzambe ngai nalobaka kaka ange batika bokonza likolo mpo baya kosangana na bato na sa moi oyo ange kuta batika bokonza likolo ye amoni kaka nzoto ya mwasi amoni forme ya mwasi bango bato bamemela biso bamari de nuit c'est ça paster mike aza nani aza ta na grade mike te o ange mikael aza te tala na kote kuna baoloba baoyoko bien te micro no eza bien otie fond kote bien bato bazokoma baoyoko bien te oyokanga bien te kaka bino mpe bolingi kombosa peuple elingi matière siko sava mais yo so ozokanga bien sike bango mpe fo bayokanga bien ezobima ya moko entrecoupé ezobima ya moko entrecoupé d'accord donc comme Sarah zoloba mk soki toloba mk mai kalambai aza mutu aza na makila aza na mai aza neti yo ayokaka mposa ya makambo oyo oyokaka mposa komela mai mposa kolia à un moment donné baacharnement oyo bato bazosalasala ye ngai yango namonaka kie balingi kaka bato bakoke bapaster ce sont les personnes 3 fois 100 moto amizala na faiblesse na ye na minute oyo fokisi ya bato ezalaki azobeta zénith na ye bosomba babiye boya oyo nyonso ezolobama na réseaux sociaux eza vie privé na ye tozoyoka makambo ebele me bapreuve comme tel eza te liste ebimi na ye koyebisa bino mpe koanticipe deuxième liste soi-disant ekobima oyebisaka bango deuxième liste eza biso kude ya toyebi yango bino nde liste bokoyoka mama lor mbongo akobima bokoyoka paster dans lo bokoyoka lord lombo oyo nazotila bino bato na babimi te mpo ntango bakobima bozala na bino shoke te oyo nyonso eza mpona kodistraire kodestabilize kondima na bino bozala tutu concentré te na bamakambo ya musique bobanda omona kindoki partout okomona musique ya mai kalambai yango wana ezalaki koya na vie na yo esungaka yo na batemps na yo ya pasi na batemps badetresse sikoyo ntango okoma oyoka bazopotapota ye eza po elembisa kondima na bino lelo boyoka lor lombo mama marie lor akobima boyebisanga ntina bawe babimi bamari misamu bongo baviva nde bakoepargne bango nani sara maniki abimi na liste te mwasi azemi ndaobeta mwasi azemi mama wana preuve place bazaobeta preuve eza te so bamona kaka bafoto bomona ya penyel wana eza so babeti ofimbu kaka na liboko ozwa machacha bakoma obeto partout sikoyo bafimbu ya penyel ezalaka na mokoko epui kesi en tout cas okoma loka mutu atie mungu bafimbu penyel atata na cicatrice ya fimbu babeta ye ata na litame ezala ye te kaka mokongo kaka en tout cas ngai makambo mwa mwasi wana nakipaka te nalobaka te nakoma otala ye na mosika keslovanlai na otala ye na mosika bano baa na paris baoyo boza na paris boya tokuta na le 26 mais sara ozala to ozonga namoni oza na europe naozala nazozonga me na oya sikolobako sara debiteke posakele tokutana yo
na Texas ngande na ko remplacer ye na ovanda peka liboso yo koya na Zénith Sarah enfin omoni ka liboso place Peniel avanda na concert à Texas liboso ovanda ka wana so na zobina na obina kama bina oya binaka yo liboso nga liboso ntango ya ete omoni mwa malili oyo eza oyo ekozala nango te nango oyo eza koya tongo ya concert wana na ketch boya na talent te en tout cas talent na boyi boya na ketch bolukanga na Sarah Tola nga Sarah wana business class Air France Ethiopia te Sarah boy na Ethiopia. Sarah si ma carte de visite na photo en tout cas ngai kutu nazara ngai hypocrite te na ba youtubeuse o bazo évoluer na kin je l'ai toujours dit oza parmi nayebi ke biso ba congolais tozala na biso na difficulté ya koloba kondima mutu mais toza devant 438 personnes bazolanda biso en direct. Sarah aza parmi bafi bazwa ye exemple na courage na ye nazosouligne na courage na ye na détermination na ye. Sarah Tola je sais pas soki ayaki internet quand nazomaîtrise mingi te mais ye moko ayebi quand ayaki internet mais na mwa temps oyo ya mokie Sarah ye na internet. Sarah Tola a prouvé biso quoi est-ce qu'elle peut, elle est capable. Sarah Tola aye poto te ya kokima aye poto te ke akati banzela aye poto te nde tozomona ye ke akangami na kati ya ndako azobima te donc azoyene bale retour tomona kaka ye Belgique neti aye Belgique Paris je pense akenda ba États-Unis azongaka azosala ba business entreprise etikali Londres oya Londres tokutana azosala makambo na ye apesaka bacours en ligne. Moi je parle de ce que j'ai vu. Sarah en tout cas c'est une femme battante à féliciter. En tout cas hormis opinion na ye peut-être tant vous avez une opinion forte peut-être beaucoup à la bondimara opinion était vous avez des différentes opinions mais mutu sera sala ke loko bien il faut apprécier mutu na juste valeur na ye. Et la kisi pete ke aya pete ke na chaîne à mutu abanda osala na chaîne à mutu moko boye o Congo loso o Congo boye ça je dis ce que j'ai pas vu na mona ngo te bazoyebisa yo ngana ana droit ya kojuge batu te donc Peniel nda ana droit ya kojuge batu kolanda bato bakomete en tout cas ana droit ya kojuge pasteur Mike Kalambai mutu aza na omoni so omoni mutu ngana loba yango soki pasteur azoteyama te ngana talaka vite makati na ye na oyo ezolobama na monoko na ye na suki wana nga na nzambe na nga lelo bango bazoloba ke ali boye Peniel alobaki Peniel azongisaki nde toza boye banda Peniel abanda ofinga Mike Ndumba ti lelo no apesa biso preuve infidélité ya pasteur Mike te ngam kwana tolala na live okike Bercy salama na Instagram tolala depuis les 2 totanisi les 3 tozozela bitaka ebima nango te kaka na avril awa yango tomoni baliste ezobima mais biso toloba tokotika koloba ezala kaka batacle totikala omona te donc pour dire que eza bafutilité neti olobi nango koya na Paris et oza bien tokutana no na concert en tout cas félicitations na nzambe botala ye bien aza antichrist parce que peu importe ya rancune ya baproblème ya Peniel na pasteur Mike Peniel n'a pas le droit ya opekisa peuple de Dieu bakende koadore nzambe tokende koadore Mike te tozokende koadore nzambe à travers banzembo ya pasteur Mike. Alors yaza na droit ya oloba te ke bokende kuna te bokende Peniel ujinu mupongo donc en tout cas Sarah Tola tokuta na Paris et ça bien bonne chose makambo nyonso tozosala oya na bino oya concert tuna mutasala alliance na nzambe na ye oui
Moutansala l'alliance nanza mené pour quelqu'un qui raté na oteba na poto. Boyebi que ma concert et katakala. To vandi temps ya boring ebele. Déjà na maître na printemps. Tant et kozala bien. Soko limpo boaki kilote. Ngana koya na kilote. Pour la danse, Tobina Bisengwalola et Kosala vraiment bien. Ngana tiki na ngayo, je vais m'occuper d'autres bilons sous na simana donc filmer pour na YouTube. Merci beaucoup. En tout cas, bandeko boya concert, boya okumisa nzambe. Apesi biso pema ya ofele tofuta a taxi te, tofuta ba facture te nde mundela ya ka hotel mena biso. Donc pema ya ofele tozwaka. Okumisa nzambe yo zoya pona Mike Lamba ite ozoya okumisa nzambe na yo o apesi yo pema na bomoi ya ofele. Kabotela Sarah ba fleur, botela ah balobani ba fleur hein. Donnez-moi les cadeaux, donnez-moi les cadeaux, donnez-moi les cadeaux. Botela muninga ba cadeau somba ta parfait, botela e ba cadeau ba troza à live. OK? C'est ça. C'est ça wa. Ouais, c'est ma délivrance. Misère. Botia ba cadeau ba fleur. Bisous, bye bye. Occupe-toi bien des enfants. Misère et ça. Obande olia. Babi na ngana kata live na liana lala. JKM. La édition modèle ngana décortiquer photo à Peignen. Peignen le loke pesi kanda. Eza au moins de tos arabons. Mutu na mtana ben perfection na ye. Nzamba sala mutu complété. So apesi oposo kitoko. Omona ta msuneti batu muso mona so tali misunebi omona moko eza munene moko muke. Mutu muso mona nzamba sali ozolo munelo papa wemba. Mutu asali omuna munene loka Kim Kardashian. Mutu asali o matoi kopo loka le lapel de Shimatu. Donc mutu na mutana ba défaut nzamba sala e. Ako sala opeta ya pesi o bassin, ma pesi o ta ya soso. Loka basila omoni. Nzamba ko Qu'est-ce ça exemple te? Nzamba ko pesa o kitoko, apimeli o suki, apesi o libandi loko a kofi. Ozomona, nzamba ko salo mikuwa, omoni ndenge sinja yaka, ndenga yaka loko a nani klika yaba kisa kindeki. Nzamba ko pesa. Nzambe asala mutu ya kokatenga, nzamba ko sala ngape munene. Tam so apimeli o pe kitoko, to apimeli nzambe tala Rihanna, elle a beaucoup d'argent. Nzamba pesi eta ya kitoko, mais belo rebebisa Rihanna, tala mbunju. Tala bilonga ya bana Rihanna, tala bambunju. Donc ozomona ke nzamba sala mutu parfait. Mutu nyonso ana ba imperfection na ye ke place oyo. Naza kitoko mais awa ebebisa anga. Na nga pe na taille na nga bien mais tala libumu nzamba pesa nga libumu loka entonnoir. Nzamba salanga bien mais tolo tolo ngo comme ozanga na soutien bien. Donc ozomona ke mutu na mutu azana ben perfect babi na kotika sikola kate. Bien ne botinda ngala tata ba dire Da mutu na mutu ana ba défaut na ende to za mutu aza parfait azate mutu akoka na ye azate. Da Peignen selon ye parce que ne to za la boye. So yebi ke défaut na yo ezarata mususu wana batache tout liat na bi retraite amoza na jeni na kati fufu senu okay omoni da mutu na mutu ana ben perfection na ye. Ya pyjama na nga on a voyagé nango. Eza pyjama moins cher, te da $10 te les États-Unis à $25. A voyagé nango. Oui. Donc so denata pyjama $25 ça va. Na zako la ta nga ba robe na biso ba robe de nuit à tombola ya gambela na zo somba ngo à l'époque 500 francs. Mais grâce à Dieu, na ba fort na nga na courage na ko luka na nga na komo la ta moi pyjama 25. Lelo lobi kuna penza mbako sunga moi pyjama 100.
Le lobby qu'on appelle moi pyjama combo. Moi pyjama Fendi 600 €. Donc c'est la vie vieux dans l'habitage. Alors on a bandé au loba. Mutu nyonso nda azala baza na imperfection. Mutu so ayebi ke tam su ngani na zabwe na problème tam su ya likolo na problème ya libumu. Pona kanga photo fona la ta gain. Pona sala eloko boye fona sala boye pona bima na miso ba fona tia faux de teint na bambi ba couche nyonso imperfection. Alors Peniel image apesa biso na réseaux sociaux aranata acheter des anelongi. Peniel a elongi sans tache. Na ba image otomona en internet. Peniel azalaka tout le temps na ba mèche. Donc na ba perruque quelque chose de kwera rabo. Njo na eba te bomba le la paix de chimatu. Peniel azalaka tout le temps na rouge à lèvres. Azaka jamais au monde les kan émission atiki lo bebo polele lo kwanga. Alors le kabe mbebo boka kiki makako boebi kiki. Ya na moni algeta te na zoko mana sijanga etatika na sisa na décortiquer photo a Peniel. Peniel elo ke suye ezani. Peniel abundi na ndeko na mwasi abengeli police. Bakangie ngape na prison ta na kotara bakanga nga photo bakangaka batuna nga te ko saratika make-up te bakokanga photo ndenge babota o baolongolo nyonso bapeli njo a Peniel azaka pe suki badiota mais Peniel sora basala bino video na photo yaya poso santage suki lisse njo ka alekisa ka oyebi bakabelo pe ebombi secret kabelo ebombi secret kabelo ebombi bato ebele na make-up. Nazolia te eza tabanani na poisson taba poisson ni un peu dipenda Thompson penda uchi matonge. Donc Peniel ayebi image na o ya pesa na réseaux sociaux. Alors pour na ezaki choc comme on a bakangi photo na imperfection na nyonso ebima na réseaux sociaux. Kanda nyonso a Peniel na ebite pona ye aebite ke na Google soko beti komo a Peniel bande kobima. Na États-Unis so bakangi mutu ba publiaka ye ti na ba réseaux sociaux mutu tel bakangaki ye garçon mo na beta li solo jour mon awa Luna ça va jour mon na beta li solo garçon mo awa kana TikTok awa baba garçon nga sa bima beta mo si na bakangaki na États-Unis. Aki publié na Google. Ba publié na Google. Lokwa batu nyonso page keke mona et capturer le rap sur bata ba songi et poster. Allez, kanda Peniel a kozonga Peniel a elibiso na sujet o asolana bana te. Peniel a solina bana. Et komi o basongi selanga bana. Peniel basongi selo bana na moyen nini. Et comme ba leva ki bana o enlever mwana na mboka ni États-Unis o matane na avion ni eza pe na Kinshasa te ko enlever mwana lokati sienzela mai na Brazza na boatu mimozo continue Brazza dans États-Unis wana mai kalamba ya ka yibi o bana bimi na bango Kinshasa ba congolais to za mayele ko s'il vous plaît to za mayele bilo musubo ya okomela batu na ba commentaire ya liembongo te eza question muta lembongo te parce que mbongo to liaka pour votre formation eza dossier a Peniel tende sala ngana liembongo majabu na liaka mbongo ya majabu anytime eza dossier a Peniel ta donc pona bino so muta yo sala analyse mo ya bata mayele il faut komele mama wa olembongo majabu te ngana liele lo te na liaka mbongo ya majabu. Je mange ça. Donc, eza dossier a Peniel te. Alors, ngana koko mazoba te. Nazi maele na nga nyonsa classe o ba parents na nga bazako se sacrifier pendant que na classe na zongaka. Pendant on faire plaire na communauté o bazana bango na se incompréhension na malédiction na envoûtement. Ya Peniel, ngana bando kote la Peniel ne loko ye na preuve te. Donc, na mayele te ke yo zaka na États-Unis oyiba mwana mutundeni na Congo. Mboka na biso kutuka Congo pona bimana mwana na nga na boti. O batu ba yebi internet yebi batu nyonso ba yebi ke o bana na nga. Mais ba osenga nga na kendo salisa de ba document na DGM autorisation.
Soko tu yo mo ozo bimala mwana na ona Congo autorisation parentale. Et bon sikoyo na États-Unis. Oyebi combien de documents banga basenga Mike Kalamba? S'il vous plaît. Amérique et Afrique te. Et puis Mike Kalamba ina soubassement nini na autorisation nini mboka na epesi ya bimana ba américain mibale. Parce que bana na baba américain. Si américain nini Mike Kalamba yazo a garde d'enfant. Oyebi pourquoi? Mama mutaza envie pour bana bazara ya mama. Ti mindele bavandi batali babite papa bango malama ke na bana. Bana Mike Kalamba banga ba placer bango bino boyebi. Penyel batu bafunda eze école bana. Bana bayaka classe salité, ba bossete, ba liete bilambe toboka. Bana magamba oyebisa ba madame na bango na kati ya classe ba ke funda penyel. Penyel a otika bana na ndaku ya kangeli bana ke concert à Fabregas. Siko bana nini o penyel azo osenga, o nazo mona bezenga ba mama pe ba okoma, bo pesa e bana na e. Penyel aza mwasi akoboko la bana. Nadia. Penyel ye moko nde naza boye, mwana nga taza zoba na classe. Omoni so bata famille ba ye. Bana bakoma ele makasi mikolo ya te. Bazwi ba pourcentage ebele. Or na sa motema na yebi ke bana nga bazwi te. Ba parents ba batelaka bana bango na bosoto na bango ba bombaka. Mais maman zozo akura tala. Bino bomo na Penyel aza ndoki, Penyel ujinu mupongu. Parce que mutu normal jamais koyo exposé ba défaut ya bana na ye na télévision. Ata soki Zion wana za autiste, Penyel akozwa courage ya lo bango na TVT. Mwana no abimi l'échec de la classe. Maman ozui courage au sala live na bando yesa bino ke Brian azwaki l'échec de la classe. E banande ni boza banani. Porti nini spirituellement Penyel azo fungolela bana wana mibale. Zion aza autiste te. Mais oye ko traité autiste na monde entier na monde bandoki o eza bongo internet. Ya so bokomi ata na point wana. Bomona ki e Penyel. Penyel so aza na ba problème na Mike enleva e bana. Mike akota ke États-Unis afunda ete po ani bakanga pasteur Mike. Penyel nenga zana so ba iba e bana so aki ofunda Mike na États-Unis, États-Unis otinda Interpol e kanga Mike na Congo. Même na wana bozo ko comprendre ngote. To côté la Mike te Mike aza senten so ki liste Penyel abimi seza ya solo, c'est déjà passé à Mike. C'est étant so a kota ima kolomi bale pa Yesu te. Po biso tout wana ba passer salité. Na bino batu bwana ba commentaire bwana ba passer salité ava boye ba pe Yesu. Alors, so y Penyel na ba problème na Mike, ok na on a justice te po ani. Po pese solution. O moni mutu so ga yeli o ba problème na réseaux sociaux, ezaka chantage na campagne de destruction. Penyel oza ndoki. Nga na kokene ko bi na kuna na Zénith. Oza na droit ya kopekisa bana nzambe bakendo sambela te bakendo kumisa nzambe na bango te. To kendelele Mike Kalamba te. Neti nga na okene pona bina na lopona lokuma Yesu na yemba na adore pona lokuma Yesu pona Mike Kalamba te po Mike amutu lokanga. Mike so asiso lia fufu aoke zongo. Nga peso na asiso lia fufu na oke zongo. Do na okende pona nzambe. Basi moko ya bazoba yango moni bobanda otala biso na internet biso vie ezo mata. Bino vie ezo tika aka na se. Parce que bozara diriger, on dirait bo bino pe bona l'esprit mabe lora ba Penyel. Donc bozara ba bloc moko ya ba femme insensée, likamo ki a tout droit mais bo même ba tunaka ta distraction. Et là on y vérité Penyel lo ba Penyel ça pied combien de preuves à Kindumba Mike. C'est que zate. Ce qu'on a la preuve te yo lo ba poani. Ce Penyel azo réclamer lo moko Mike asala e mabe, nenga lo ba Mike a viola e. Place à refunda Mike aux États-Unis. Ngana sali dossier à mwana ntuka. Dossier à mwana ntuka so ezaki fo mazwa mbongo te. Mwana ntuka zu lo pangu na ena mbongo. Nga sala dossier à mwana ntuka. Ko viola te sali 10
baokanga motu wana kaka baokanga ye mwana tukazwi mbongo te Peniel Mike Kalamba eloba viola na États-Unis viola na Afrique te kangisa ye Ozana ba photo Mike Kalamba ya banda akobeta o funda en États-Unis. Omoni en ozana ngo pona Mike. Po nuire bien. Ba preuve ozana ngo zolingo yo lakisa biso na media. Kena ngo funda en États-Unis. Ba rotine Interpol e ukanga ye. Kena o funda ye. Po biso nde pena pona concert to kende mashoru. Mashoru concert to kende. To bina kende ko funde kuna. Ngasko na lia. Je dois manger. Oui, à comment réaliser qu'elle a tout perdu enfin? À comment qu'elle n'a pas ça pas bandaronu au Mike Peniel. Elles sont à 5 minutes. Oui, on va faire notre zone en bon. C'est là où on zone. Là, on a bon tout peuple là, la promettre. Eh, ma choro. Ma choro, bananzambi quoi. Mais est-ce qu'on va ton lié Zéana lia kaka asala live. Tu l'as dit, tu veux dans la caméra. Là lia la sala live. Avant il y a la caméra on a bloqué pour voir quand c'est pour ça va projet. Ma chorou. Hey! Josué titre OT. Titre OT nani azui mbongo ya veuve. Nani azui mbongo ya veuve. Voilà. Oh. Bandeko batapote na nazolia en même temps à parler à manger. Nde toza toanga ba prière. Kona la foot. Hein les machorou. Les machorou. Hein? Na benga papa mona benga naza en live. Bon débat. Pour bien que tu es à l'aise pour rien. Donc maman chorou. Bon, naina lia. Naina lia, naozon a live. Naozon a live to solango. Omoni soro lingo nuire mutu. Soza na ba preuve na e. Ba bimisaka. Na eno penyela na ngopo na Mike Sikoyo. Sora zaki na ba plan. Masa bombarder internet. Ya eloko ya te. Eloko ya te penyela ando ki azana esprit ya antichrist na kati na e. Yaya, kende concert lata bien kende kobine la nzambe po na Adidas pe to kobina. Na ba arena tobina ki. Mais moto aleki bango nyonso na bato babetaki ba arena bazo pema na pema ya tata nzambe. Siko concert ya nzambe ngala kete. Pona mu pongwa Peniel. Ta Peniel na ko kamolo matoi wana lokwa le lapin. Na kachi live. Bye.